Bonjour, 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 ba chinois nyonso. Bambote na bino. Bonjour, Karine Mokonzi, la baronne autorité morale mondiale. Na pesi yo bambote bele bele. Na pesi mama Mireille, na Hollande, ma conseiller perso, o apesaka nga ba conseil. Mbote bele bele. Na pesi papa Mia Tembo. Mbote bele papa. Na pesi mama Nana Mokonzi, na pesi mama Maria Mokonzi mbote, bino nyonso mbote, na pesi papa Efemi mbote, bisika bozali utongo ubutu ba mbote na bino, na pesi mama de Belgique de ba mbote na yo yo wana yo nde muto sala kanga lai lai vraiment. Na pesi na moni liboma ya Karina zongi na actualité bambote na yo yangwana bana membre nyonso bambote na pesi les amis de Karine Mokonzi mbote na bino. En tout cas bao na pesi bambote te na pesi mbote en général ba chinois nyonso na ba chinoise mbote na bino. Na pesi bino bambote bele 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 bele. Bon, bolimbisanga bolimbisanga vraiment s'il vous plaît na sengi bino ba pardon soki eko léger bino eko sala bino mite ma passe bolimbisanga naza na deux sujets ya koloba lelo bolimbisanga na vidéo bokoyoka na lobi boye mère fashion de Nantes azoloba boye nga na sala chaîne na ngai ya YouTube ezana moitié makambo ya Karine moitié makambo mosusu naza libre ya kosala ba video nyonso na lingi mais naza na principe nanga na lobelaka Karine donc nakoki kotia ba video nyonso na lingi. Et deuxième chose, chaîne nanga ezali libre na so na oloba libre ya parole ya mutu nyonso o alingi alobela Karine libre nyonso mutu alingi asala information na ye. Nga moko naza kolo chaîne nga moko kolo chaîne mère fashion de Nantes nga moko kolo chaîne na créa chaîne nga moko na créa na mutu te donc na ponaki kolobela Karine pe mutu atindaki nga azali te moto a kotiaki nga po aloba na nga te sala chaîne po tolobela Karine azali te Karine pe abenga inga te po o mère fashion salelanga chaîne donc nazo expliquer bino po bo comprendre nga mais bozo ngo na ndenge ya mabe te donc na chaîne nanga mutu nyonso akoloba o alingi azali libre ya koleka na chaîne nanga alobi makambo alingi aloba moto nyonso alobelaka Karine azana libre nyonso alingi alobe pa nanga mutu moko akoko pekisa nga te kolobelaka mutu wana te mutu wana lekaka na chaîne na yo te naza d'accord te naza d'accord te vraiment ba chinois bolimbisa ngai naza d'accord te et nasalaki chaîne nanga pona kofinga batu te nasalaki chaîne nanga po mutu nyonso asexprimaka o nyonso alingi aloba soki naza abiyano na pesi soki naza abiyano te nakopesa te soki naza pe mutu akopozenga ba question po na Karine soki nakokoka koloba na lobi soki nakokoka koloba te nako adresser na bato baza auprès de Karine nde bato bako répondre ye donc ba mama batata bandeko ba chinois ya basi na ya mibali s'il vous plaît nazo senga bino s'il vous plaît na lingi te chaîne nanga ezala na réputation ya mabe na boyi na lingi pete mutu a commandé ngai na lingi te pe mutu a dirigé ngai en tout cas nazo senga bino s'il vous plaît na lingi te pe botia chaîne na ngai ya koswana ou ya kobunda ou ya binemi na boyi nanga na chaîne nanga ezaka po na kolobela Karine et po na kosala ba émission nanga na mususu o na koki kosala na lingi te ekoma boye na boyi s'il vous plaît nazo senga bino ba pardon soki naza eloko kolobela Karine na kolobela Karine so naza pe eloko kolobela Karine te na kolobela pe Karine te so pe naza na eloko ya kolobela makambo na ngai ya sima lisusu na kosala ngo so pe naza ata kolobela makambo na ngai ya sima te na kosala ngo pe te donc voilà s'il vous plaît nazo senga bino vraiment s'il vous plaît tozala bato tozala ba mikolo tozala bana mikete bamisu ndenge bazana baza ba responsable na famille na bango na bana na bango na bakoko na bango na banoko na bango donc tozala vraiment bato s'il vous plaît na chaîne nanga na lingi nanga te muta koma ko dirigeanga na lina sala likamu nanga kosala boyete kosala non naza na droit tout ya koloba o eloko na lingi
parce que c'est ma chaîne eza ya mutu te to créaki na mutu te na créaki nga moko voilà na wana eza première chose na lobi soki na collège bino ou na lobi na bino mabe en tout cas na sengi bino ba pardon vraiment bolimisanga parce que na lingi te ekoma trop tard pona ya koloba après na lingi te na et puis naza ennemi ya mutu te naza ennemi ya mutu te naza pe na le rancune na mutu te naza na rancune mutu te nayebi nanga makambo ya batu te nalingi nanga nakota na mutu akotisanga pe na baproblème ya batu te nalingi nanga te nga nasali chaîne nanga mpona kosala makambo nanga na nsima epuis na kolobela Karine donc point final nalingi kaka koyeba wana nalingi kaka koyeba ya kolobela Karine na makambo nanga baémission nanga mosusu na osala na tie na chaîne nanga mais le reste nalingi nanga kokota makambo ya batu te s'il vous plaît nazosenga bino s'il vous plaît bolimbisanga modèle na olobela bino voilà nazali ka ya kolobela bino wana vraiment bolimbisanga soki ekotouche bino mais nazolobaka po totia balimite nga nalingi te mutu akomande nga na chaîne na ngai eza chaîne na ngai eza chaîne na mutu te eza chaîne na nga moko na créaki yango nga moko nalingi te mutu aya kodirige ngai na boyi nalingi te nga nasengaki nalobelaka Karine soki naza na temps nalobi so pe naza na temps te mukolo wana naza na temps te na koloba te mais soki mukolo wana naza na temps nalobi mais nalingi te mutu adirige nga na boyi mais nalobi mutu nyonso aza na droit ya koloba aza na droit ya kokota na direct na nga ya koloba oyo nyonso alingi napekisi mutu te mais nalingi sauf ka mutu adirige nga te na chaîne na nga naza na patron te naza pe na patron te patron ezaka nga moko s'il vous plaît nga moko na décida ye nalobelaka Karine s'il vous plaît donc voilà na suki wana deuxième chose nazolobela bolimisanga bachinois nazolobela sikoyo Ken Piana natangi kombo na ye Ken mukolo nini yo okosala polémique otiki kombo ya Karine mukolo nini okosala polémique sans otanga kombo ya Karine oko lokota soki ki danseuse wana soki na maluku olatise bilamba wana bakati na ba gilette baye ko présenter anga lobi eza Zara ye danseuse wana danseuse na wana o présenter ki po ya lo bakombo la baronne ya ayebi elamba Zara ndenge ezalaka bilamba Zara bakata kango na ba gilette boyetin Zara na ona mona pantalon ya Zara bakati yango na ba gilette boyetin wana eza bakata yango na ba gilette Zara ezalaka il fallait la étiquette à Zara Ken oko futa ye $30 ofuti fi wana $30 pour aloba kombo ya Karine et yo yebaki te fi wana sope aza danseuse ya mama Tiala olinga ye nini Ken Piana yo ozoluka makambo pona nini yo ozoluka makambo na Karine pona nini parce que Karine akofinga moi ki danseuse na wana oto lokote na maluku te akofinga siko mama Tiala mwana nde mutema no esepeli ozasu na actualité te yango wana olobi photo nazwa mutu aboye po aya kotanga kombo ya Tiala mwana po Karine afinga ye yango yo lingaka oboma Karine oboni yango yo lingaka oboma Karine oboni Ken Piana ozasu na actualité no ekomika kokosa okende kozwa mutu po atoucher mama po Karine atoucher mama Tiala mwana mais toza no mayele Ken Piana toza no mayele biso ba porte parole tolobelaka Karine siko nga nazolobela yo siko nga nazolobela actualité eza lisusu te il fallait que nozwa petite wana danseuse a salité boya kokani même pas na Karine aza même pas pembe na Karine okolobake aya kopekisa ko aya koloba na YouTube ke Karine tika musique parce que yende mutu asala musique na monde oyo ya asala musique danseuse ya mama Tiala mwana koza la salité boy lokola yete ya mona mais j'ai 30 te mais j'ai 30 aza propre alekiye wana uto lokele kolokota soki wapi ken mboka okenda uzwa danseuse wana aya kokosa ke aza danseuse ya mama Tiala mwana boni kosambisa mama Tiala mwana boye Ken
Ken yo soko linga ofinga mama tiala mwana ifale ofinga ye moko pona ni ifo leka okende ozwa mutu atanga kombo Karine po Karine afinga mama tiala mwana mais toza no mayele Karine pa ofinga mama tiala mwana te Karine alobaki na bino mutu moko abimisa album te parce que so yende mutu abimisa album omoni Ken piana osili mayele Karine akati yo mayele Karine comme akomi koyokana na Fally Ipupa siko bofinga Karine bofinga ndenge nini asa yokani na Fally Ipupa yango wana bokuei oza sune loka kosala te ifalo kendo cité kombo alobi olukaki nayebi ozwaki $30 bako oluka fi wana na balobai nanga okenda ozoye na kaluka fi yanga afandaka na kaluka okenda ozwa ye opesi ye ofuti ye $30 obondeli ye fi wana boyaki na ye obondeli ye na makasi Ken piana obondeli fi wana na makasi que pardon mikolo naza na actualité te il faut to lobaka to kosaka oza danseuse à mama tiala mwana comme ça tango Karine koyoka kombo mama tiala mwana akosirika mais Karine yeba que Karine aza bato ba fano balobelaka Karine aza na bafano balobelaka ye Ken piana yo okokufa mabe okokufa mabe yo na mame miri na yebaka te nini succès na bino ezalaka bon de toute façon Ken osalaki bien bravo Ken ba chinois na ba chinoise bosilika te il fallait aloba kombo a Karine parce que kombo a Karine vraiment ba chinois bolimisa kombo a Karine il faut mutu nyonso alobaka même soko zana uese il faut lobaka kombo a Karine il faut abalobaka kombo a Karine pour kombo a Karine eza vraiment eza marque il faut batanga kombo na bango kombo a Karine so bata bosilika te ba chinois bosilika te parce que na comprendre sikoyo il fallait kolobela kombo a Karine parce que soki atangi kombo a Karine te bango bakolia te Karine alobaki yango wana eza bapate na ye bapate na ye balandaka ye na nsima soki batangi kombo na ye te madeso bane kozala te mapa bane kozala te ya solo Karine na ndimi yo ya solo donc Ken salaka na ndenge ya propre tango tangaka kombo a Karine tika koloba kombo a Karine na ndenge ya mabe parce que wana olinga osala olinga nini mama olinga nini Karine asakanaka te olinga nini atouche mama katiala mwana nde siko yo oyokani mais biso tokotouche yo Karine aza su na niveau wana te Karine akomi na niveau moko ya likolo aza na bato ye aza su na posa koloba te Karine c'est mère fashion de Nantes yo sikoyo na minute o Karine oza su na posa kofinga batu te biso nde balobelaka na ba chaîne tindaka biso tofinga bato balobelaka yo mabe bato balobelaka mabe nde biso siko toko s'en charger na bango bato balobaka na kombo na yo mabe nde biso toko s'en charger na bango Ken yo koko no akufaki nana tindaka yo $200 ezali Karine mutatindelaki yo $200 poso bamasanga wana omedisaki bato nyonso bazalaki na matanga wana Karine mutatindelaki yo $200 est-ce que olobi yango te est-ce que olobi bulamu ya Karine olobi bulamu ya Karine te siko ozoluka ni rando lisusu ozoluka lisusu rando lisusu Ken piana yo boni boye na Karine lukaka tangaka na leader na yo bandeko ba chinois na loba na bino eloko moko makambo ebimi bolimbisanga makambo ebimi bato aba Ken piana balandaki Fally esika akenda obeta bayibi ye mbongo na ba bijou bayibi leader na biso ya lokumu ya mokonzi moto asepelisaka bato nyonso na bafeti Fally Ipupa akenda obeta quelque part bato wana balandaki ye bayibi ye mbongo ezalaki ba groupe ba Ken piana yo oyebi bato bayibi mbongo wana oyebi bato bayibi mbongo siko ozoluka ozolingo tika actualité wana okoma koloba na kombo ya Karine bao bayibaki mbongo a Fally na ba bijou bozongisa
Sino bokobela maboma na lobi na bino. Ken, yo po nani ozolobela makambo wana te. Ozolobaka makambo ya Karine. Makambo nde ya minene ezali Ken. Makambo ya minene ezali bayibi Fally Ipupa ba bijou na ba mbongo na ye. Po nani osali actualité wana te. Ozosalaka actualité ya Karine Mokonzi la baronne. Yango yo ba loka yo oboni. Lobela nanu makambo minene basali bayibi leader na biso ya mboka ya Congo ya munene akobeta concert bayibi ye mbongo na ba bijou na ye bozongisa ba bijou na ye olie bolobela ka Karine bomoni Karine azali kolo makambo ya minene kweli kwei bayibi Fally Ipupa ba bijou na mbongo yo lobelaka okendo zwa moi danseuse moko kuna na kaluka opesi ye $30 hein oloba na ye fingelanga Karine momona te keza na sensité c'est normal il faut le bakombo à Karine parce que $30 wana opesa ki fi wana ya kaluka ya danseuse ya kaluka wana il faut azongi selon ngo po ba vie kota mais tozo senga yo Fally ba yibi ba bijou yo pona ni ozo sala émission na makambo yango te hein Ken Piana Fally ba yibi mbongo ebele soki $1 million ou soki $100,000 na ba bijou salela ngo émission Ken Piana salela ngo émission toyeba ke yo lingaka Fally leader na biso mobima ke osepelisa bato boyibi ye lisusu wana bomoni te bozomona kaka Karine hein Ken bakangi yo misu yango yo zandenge nini bakangi yo misu po osala émission po bato bayibi Fally Ipupa bazongisa ba bijou na ye mwana bato akobeta concert bayibi ye makambo nyonso bakoteli ye na chambre hotel bayibi ye biloko tu wana osaleli yango émission te Ken boni tika na nkombo ya Karine Ken Piana yango boni na nkombo ya Karine en tout cas to yebi vraiment Ken lobela kaka Karine mais na ndenge malamu tika kokosaka makambo et loba na mwana wana ayaki kolobela Karine que il faut atika musique abongi na musique to loba ne a retirer ba parole wana o sala susu deuxième émission pour aya ko senga pardon aya ko démentir ye nani po loba na Karine asala musique te ye nani ye abimisa boni ye danseuse wana atika kanjoto ne polele po bafuta ye $100 hein abimana batata mibimba abimana batata mibimba ye amona Karine abimana batata mibimba danseuse wana na ebite so kombo na eza nani Ken keba na yo hein keba parce que ba chinois ba tomboka ba chinois ba ko tomboka mabe ba chinois ngana zolo ba bino boyoki likambo te olie leader na biso Karine alobaka na place na biso to lobela batu wana ba chinois bolamuka nini boye bolamuka ba chinois bolamuka botelemela nanu Ken Piana il faut parce que c'est trop hein botelemela nanu Ken Piana ba chinois bolamuka ba chinois comme ça Karine alobaka te Karine alobaki azoloba parce que biso bato ba fan na tozo lobelo côté c'est ça ye wana telemi fois loba non il faut siko Karine azana stade moko akoki koloba lisusu te nde biso to s'en charger na makambo wana hein soki Karine asali vidéo parce que amoni biso tozo lobela ye loko te tozo défendre ye te ba chinois tozo défendre ta Karine te parce que so to défendre ki Karine akosa ba vidéo aboye te parce que ya za leader na biso Karine azali leader na biso azali mama YouTube azali chef na YouTube azali autorité morale azali sou na besoin ya kolobaka te nde biso nde oyo nde tokolobela ye ba mama batata bandeko bolimbisanga ba chinois basi na mibali dans le monde bana membre tout bolimbisanga makambo na zoloba ezolekela ngai Ken Piana alekisi o piana ou piano ou Ken Piano alekisi hein Ken Piano lobela nanu leader na biso Fally Ipupa bayibi mbongo kuna bayibi ba bijou na ye bozongisa ba bijou na ye sino bokolalaka bapongi te yo zolobela ngo te omoni yango te ke bayibi ba mbongo yo ka Karine kisi na yo ozwa soko lobeli Karine te succès na yo koya te
kisi na yo soki olobeli Karine mokonzi te ekobonga te. Ken piana tika nasengi yo tika Ken boni. Bon, Ken nalobi na yo tika obenga ki danseuse na yo wana, danseuse na wana ya kalu kopesa ke $30 po afinga Karine oloba na ya kosala sous émission a démentir makamba lobaki asenga Karine pardon. Sinon ekozala ye mabe. Sinon yo na ye kosimba lisusu te. Yo linga nini? Karine afinga mama tiala mwana. Karine aza suna stade ofinga te Ken. Ozo provoquer na ba façon yonso me aza suna stade wana te. Aza suna stade na yete. Ya yeli ekomi likolo, akomi mutu ya ba anniversaire. Aza suna tango na ote osoki piano Ken, osoki bolimbisa ngai. Naza na kanda makasi pona Ken. Boni boy na mwana boy tout le temps Karine. Obosani $200 apesa ki okunda koko na ozaki ata na 1 euro te. Ata $1 te. Même un fa indien ozalaki nango te. So Karine atindela ko $200 mukolo wana te. Oyebaki ndenge nini ya kosalela baninga, obengisa baninga pour basala matanga na yo. Boni boy, reconnaissance ezala, respect ezala Ken. Nasuki wana. À bientôt, c'est Mère Fashion de Nantes.